bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abamisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema liberi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebabona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours na souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Journal ya peuple info lingala mbote na bino nyos tu bozui occasion ya kolanda basangola biso to fongoli en pona kotesa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a kambaki mokolo ya lundi 9 septembre conseil de ministres extraordinaire oyo epai wapi balobelaki examen ya projet 2025 mijo mabasi apesi bino ba détail. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sangisaki na cité ya Union africaine ba membre ya gouvernement na conseil de ministres extraordinaire. Et pa wapi balobelaki makambo etali urgence sanitaire ya bokono ya Pox, tentative ya évasion na prison centrale ya Makala, pe batalaki likambo ya budget rectificatif 2024 pe budget national 2025. Ministre d'État et budget a co-présenté na président de la République pena ba membre ya gouvernement projet ya loi budgétaire rectificative ya mbula oyo pe ba prévision pour na année 2025. Bosimbake e monani bokoli ya makasi to komata ya ba prévision budgétaire mingi penza makasi et salami pona komatisa ba recette ya l'état pena lisungi ya misolo ya programme ya sika ya fonds monétaire international pena volonté ya chef de l'état ya kobongisa social ya ba congolais na ngambo mususu etalisi que validation ya budget ezosalema quelques jours avant ouverture ya session parlementaire ya septembre oyo ezali consacré na examen pe adoption ya budget et pas ya deux chambres ya parlement. Pelisusu, révisitation ya ba contrat minier et longona sikomine ezali pe ko contribuer na développement ya ba infrastructure pe ko tombola budget ya mboka. Lelo na ville ya Kinshasa pe na RDC mobimba depuis ba téléphone Android et koma bato vraiment ba changer motema ata moto azwi likama ya ndenge nini secours ezalaka lisusu te eloko ya liboso ezali kaka ko filmer po na kotinda image talati na rédaction ya info lingala lelo emeki mwa moke ko réfléchir po na likambo o na commentaire ya Héritier Mapindemi. Mboka na biso, République démocratique du Congo en général, pe ville ya Kinshasa en particulier, et komi lelo ya kobeba kala mingi te population ya RDC azalaki na bolingo makasi peuple congolais ayebanaki bisika nyonso ke azali moto ya koyamba, azali moto ya mawa, pe moto ya kosekourir ndeko tango azana likambo. Kasi phénomène oyo tozali komona ces derniers temps mingi penza na ville ya Kinshasa depuis avènement ya Android eye ezali kopesa pasi pe mawa okomona population bazali kotambola na nzela tango moto akwei maladi eloko ya liboso to réflexe ya liboso ezali kaka ko filmer ye pona kotinda ba image na ba réseaux sociaux na
même moto asali accident et loko ya liboso ko filmer moto azana pasi azana bosenga te yo o filmer ye moto azui pasi azali ko senga secours na yo bokumba ye na hôpital pona ko soigner ye kasi okomona bato bazali indifférent les rares bato oyo bakopusa na pembeni ezali kaka pona ko filmer toyebi te ba image yango tango population azali ko filmer soki bazwaka nini na sima ya ko filmer ndeko azana pasi motuna ezali boye est-ce que ndeko na ona ndaku soki abeli akwei yo ko filmer poti na ba image na ba réseaux sociaux ou bien papa na yo azana pasi makasi oko filmer ye oko filmer te oko luka ndenge nini oko pesa ye lisunge kasi boni ndeko azali ko nyokwa na balabala tozali ko filmer comportement ya boye ezali vraiment malamu te esprit ya secours esengeli ezonga epai ya ba congolais esprit wana ya ba android ya kotindaka ba image même ya moto azana pasi même moto azali ko souffrir ezali aide te population ya République démocratique du Congo esengeli to changer oyo tozali ko lakisa na ba réseaux sociaux mikolo oyo ezali vraiment malamu te mutema mawa elongwe epai na bato ekomi na yango galerie ekomi na yango kosakana même vie ya bato tozali kosalama seki likolo na yango nzokande vie ya moto ezali sacré tango moni moninga na pasi sunga ye omoni moninga akwei boluka ndenge nini bokotelemisa mituka pona kokumba ye na bahopito kasi kofilme tuyebi te solution na yango soki ezali nini soki pe bozwaka nini tango bozali kofilme mutu ezali pasi pe mawa congolais tika momesano ya boyi. Évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu a Teyaki dimanche 8 septembre na paroisse protestante ya CAC Lembagar Nkuna na commune ya Kisanso héritier mapine mapesi no ba détail. D'abord texte de base na biso ezalaki psaume 122 1 à 3 a salaki allusion ya ville de Jérusalem oyo ezali ville de paix mboka na kimia. Donc à partir de là Motei ayokozwa thème na biso ya mbula oyo na 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo CAC. Soyons des vases d'honneur pour l'Éternel. Tozala banzungu ya lukumu pona nkolo. Ayokozwa texte oyo ezali kolobela yango 2 Timothée 2 20 à 21. Donc kuna a illustré ete nzungu oyo eza lukumu ezali te oyo tomonaka eza en or en argent ou en bois mais ezali motema na mutu comportement ya mutu yango ne nzambe atalaka ngo atangi na Galato 5 19 à 21 kuna tomoni misala ya nzoto oyo elongolaka valeur na mutu bongo soki tolingi kozala ba vase d'honneur esengeli tozwa oyo molimo abotaka mbuma na molimo oyo totangi na Galate 5 22 à 23. Nos peuples na nzambe esepeli makasi nzambe akomisa biso mutuya pona ye pe pona bato pamba te soki toza ba vase d'honneur toza unité na miso na nzambe nyonso tokosala ekozala pamba nzambe akumisama asanzolama apambola liloba na ye tosalela yango mokolo na mokolo. Merci beaucoup. Complexe scolaire Mama Pemba ba organisé qui premier kilt na bango pour na année scolaire 2024-2025 héritier mapine miladi landu. Ndenge kaka ezalaka lokola momesano complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Néron Mbungu na chaque année scolaire bango bazangaka te kosala ba culte ndenge ezalaka momesano pona kotika mosala na maboko na nzambe ndenge kaka initiateur na yango honorable Néron Mbungu azali évangéliste itinérant tango nyonso nzambe nde azalaka bokasi na misala na ye nyonso ndenge moko pe na complexe scolaire Mama Pemba awa ezali bongo mokolo ya vendredi 6 septembre 2024 epai wapi culte ya liboso pona année scolaire 2024-2025 et salemaki ezalaki bongo liboso ba élèves pe ba personnel nyonso ba enseignants comme ba personnel administratif ya complexe scolaire Mama Pemba bango nyonso basanganaki libanda pona kotika ade na maboko ya nzambe prédication epesamaki epai ya révérend docteur Désiré Ngina Menori Webo oyo azali pe
professeur ya religion na complexe scolaire Mama Pemba ye atiaki na mokanda na 2 Timothée chapitre 2 verset 20 à 21 et pa wapi tem na ye alobaki esengeli ozala vase ya honneur po na kosala mosala na nkolo esengeli moto nyonso azala utile po na œuvre ya Seigneur. Message ya révérend Désiré Ngina ezalaki capté 565 bana nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba ezala ba élève ba enseignant tout ba personnel administratif bango nyonso batiki mosala na maboko na Nzambe enfin que makambo eleka na ndenge ya malamu. Na micro ya Info Lingala yemoko pasteur du jour Désiré alobaki boy lelo ezali culte scolaire ya liboso pe bana baye ebele ailleurs nano ba bandité. Mais biso to bandi déjà na ndenge effective. Alors esengeli peut profiter occasion na premier culte ya koyebisa bana bazala un vase d'honneur pona kotombola lokumu tout d'abord école kotombola lokumu ya visionnaire école kotombola lokumu ya nation. Un exemple passé devant. Maladie mpox to variole de singe est commis déjà dans la ville province ya Kinshasa ba prévention nini population akoki ko sala pona ko éviter pe ko réduire bokono oyo Nathalie Kaila Kapenda. Déjà na Kinshasa maladie mpox ekoti variole de singe oyo ezali kokoba se komata épicentre ya maladie awa na Kinshasa 26 cas ezali déjà testé positif na commune ya Limete. Bosimbake pour la prévention ya transmission mpox bosimbake pour na ko éviter transmission mpox et sengeli ko sokola maboko pamba pe ko utiliser régulièrement ba gel hydroalcoolique pour éviter tout contact physique et sexuel na moto oyo azali ko présenter ba signe ya mpox pour éviter contact na ba liquide contaminé c'est-à-dire makila salive topé soyi, sel topé kaka, masuba, sperme, sécrétion vaginale, pe surface nyonso o ezali suye na maladie oyo. Bilamba esengeli kolata na pamba te elamba mususu ekoki kozala infecté. Ko éviter ko manipuler banyama o bakufi bango moko tope oyo bazali ko présenter maladie oyo ko éviter bato oyo bakufi bazali suspect na maladie mpox na kawana esengeli kosala appel d'urgence pour na kosala enterrement pour bazala sécuriser ko utiliser correctement préservatif na tout contact sexuel occasionnel vaginal anal tope oral. République démocratique du Congo ezali déjà préparé pour na kosala face na épidémie oyo. Population a paniqué te kasi soki ozali observer ba mesure de gène oyo o kozala épargné. Maladie mpox ezali malade oyo moto oyo soki alandi traitement malamu akoki kobika. Pas d'automédication kende mpangu na centre de santé pour na traitement moko approprié. Compagnie africaine d'aviation CAA la mokuse atie pour na ba passager na Boeing 767 cargo pour na ba fret na bino pour na ba telo ngona Michael Bristoto. Espace 55 na commune ya Kinshasa et tonda kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na o etali bongo ba cargo. A c'est ça qui opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 o ezali na capacité à 45 tonnes. Yango ezali véritable bomundunda pona ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko ndenge ka toloba bana kini ya bino société o etali aviation yango CA ya bo ezala te di jamais vu au Congo 45 tonnes donc ndenge to aboye ata kuna na Bukangalonzo ekokoma ata kuna na Bunagana ekokoma à cause ya CA to sengi bino bo pesa confiance na agence CA soki to sukaka 3 avions ya bo na ville ya Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Italie ko sala ba fret ya ba colis komi tungisa mekozala souté. Oui, avec Boeing 767 en tout cas masole sili masola fret na Congo sili bapesi biso mutu pasi na ba avion ba fula kimanse ke mais le lot du avion na tsika to sengi na ba agence nyonso fret nyonso compagnie yango CAA bapesi biso avion sika avion motuya
45 tonnes. En tout cas, avec tonnage, en tout cas, côté tout ça, on là. Avion, pour les choses, on mis balai dans Congo. En tout cas, tout là, il faut y avoir bébé. Vous avez que 5 ans à Bakosi, à CA, pour avoir Pessi et aider le peuple congolais. Mais aider nous sauter. Baba qui s'habille au Bois, à la Misato. Pour 45 tonnes, ceux qui ont mis Misato dans Katia. République démocratique du Congo, on a pas dit que vous allez laisser mon macasse. En tout cas, toujours féliciter Bango, na Oba Sali. Baba qui s'amoussouba souke la awate. Baba qui s'habille au Bois, on a mis balé Misato pour faciliter le peuple congolais. Attends, nous avons habité à mon ending à côté. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye donc sala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebabona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Nasoro Simba Keba Léopard, il y a RDC, longa qui équipe nationale, il y a Éthiopie, Mokola lundi 9 septembre, na score, il y a 2-0 pour na compte, il y a éliminatoire, il y a Cannes, Maroc 2025, et ma pénémie, après si nous avons des détails. Deuxième journée, il y a l'éliminatoire, il y a Cannes, Maroc 2025 et Betamaki depuis Mokolo à lundi 9 septembre 2024 et Paiwapi, Léopard, il y a République démocratique du Congo, Yambamaki na ville, il y a Dar es Salaam, Oyo et Swami na Tanzanie et il y a équipe nationale, il y a Éthiopie, Bosimba Keba Léopard, il y a République démocratique du Congo, Kambamaki toujours et il y a sélectionnaire, manager Sébastien de Sabre. Match ezalaki très équilibré na première mi-temps et Paiwapi équipe ya Éthiopie bazalaki vraiment regroupé équipe ya RDC et kokaki comme on a gardé Éthiopie te match et soukaki na 0 partout pour na compte ya première mi-temps kaka na première mi-temps wana avant pause boye sélectionnaire Sébastien de Sabre a kotisaki Théo Bongonda oyo ba congolais ba mesana ko benga Théo Messi na deuxième mi-temps azwaki centre moko ya Joris Kayembe pe amakaki bi ya liboso 1-0 pour na ba Léopard ya République démocratique du Congo. Malgré MB oyo ekotaki kasi ba Léopard ya RDC ba kangaki maboko te pe ba zongaki simate ba multipliaki ba action ya ndenge na ndenge ba accentuaki pression pour na kotia deuxième but pe kozala à l'abri. Sébastien de Sabre a kotisaki Fiston Kalala Mayele attaquant ya Kala ya Young Africa kuna na Tanzanie ayebi terrain oyo malamu na corner moko ya mwana mboka Meshak Elia boye na coup de tête ya Fiston Kalala Mayele 2 buts à faveur ya ba Léopard ya République démocratique du Congo. Score et soukaki wana victoire ya ba Léopard et maintenir yé na première position avec 6 points. En attendant, 3e et 4e journée, Oyo et Kobetama, na mois d'octobre, ezali koya,
quelques résultats avec l'équipe Babetaki. Burundi apolaki 0-1 liboso ya ba Lion ya Teranga ya Sénégal. Guinée bakabolaki ba point elongona Togo 2 buts partout. Niger na Ghana bango pe basukaki na score ya 1 but partout. Équipe ya Madagascar na Île Comore bakabolaki ba point score 1 but partout. Équipe ya Uganda alongaki Congo Brazzaville na 2-0. Maroc alongaki Lesotho na 1-0. Angola alongaki Sud-Soudan na 2-1. P Éthiopie apolaki 0-2. Liboso ya ba Léopard ya République démocratique du Congo. Pona kolata ba sapatu ya qualité à la RDC to na ville province ya Kinshasa solution ezakaka na présidence de la SAP et pas ya yemoko sapeur d'état Papa Griffe na 7e rue limité résidentiel juste na petit boulevard ndenge héritier mapinemi gonting batalisi. Papa sinangai e utako apio. Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko sapeur d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la SAP asali esika pona ba congolais nyonso baye bana kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sapeur d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sapeur d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant au traditionnel ariketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala bitoko boye alors ça on les gamundele et puis les autres mais les autres diraient mais pourquoi pas te gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na sala nini na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala mawato donc ezaka pona ko informer le sous maman la biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà oyo na pouvoir oyo kutanga na zara Papa Griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton yepa ya kutanga déjà na zara Papa Griffe artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi na zanga soutien pourquoi bo soutenir ngati ngam tu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en les jours na au lia batutu na fête et loko moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac pour les cordonnerie na maroquinerie attache chaussure les que bolite loko la ilk oye na dimina loko le moro na dimina loko le moro ateza loko le moro na comme sango loko la ilk na comme sango mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali semoko na 7e rue limité aux na petit boulevard limité résidentiel et pa wapi ba sapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino sapeur d'état Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Dans la communiqué nécrologique awa bolanda lecture nango elongo na héritier mapindemi. Famille Bonsei bazana mawaya kuebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango nyonso liwa ya mwana mama pendeko na bango na kombo ya mama Bonsei Esther yo ya kufaki depuis mokolo ya jeudi 5 septembre 2024 na hôpital Mama Olive oyo ezwami na Kinkole na commune ya Nsele na sima ya Bokono. Programme ya matanga ezali boye. Vendredi 13 septembre 2024 ndeveye mortuaire ekosalema na lopango ya Libota oyo ezwami na avenue Bénédiction numéro 2 na Mpasa na commune ya Nsele. Référence arrêt Chisumpa.
samedi 15 septembre 2024 ndenzoto ya mowei ekobima na morgue ya hôpital Mama Olive toujours na Kinkole na commune ya Kansele. Bongo bokundami ekosalema na nécropole Nsele Bambu oyo ezwami na commune ya Nsele. Na sima ya bokundami bain de consolation topé rafraîchissement ekopesama toujours na lopango ya Libota na avenue Bénédiction numéro 2 na Mpasa na commune ya Nsele, référence arrêt Chisompa. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Mama Esther Bonsei. Et on est ici la carte journal ya peuple pour na peuple yango et comme na suka bandeko botika la malamu. Au revoir. Espace 55 na commune ya Kinshasa et tonda kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na o etali bongo ba cargo. A c'est ça qui opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 oyo ezali na capacité à 45 tonnes. Yango ezali véritable elbumundunda pona ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko. Ndenge ka toloba bana kini ya bino société o Italie aviation yango CA. Ya bo ezala te di jamais vu au Congo. 45 tonnes. Donc ndenge to aboye ata kuna na Bukangalonzo ekokoma. Ata kuna na Bunagana ekokoma à cause ya CA. To sengi bino bo pesa confiance na agence CA. Soki to suka 3 avions ya boye na ville ya Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Italie ko sala ba fret ya ba colis komi tungisa meroza la soute. Pourquoi tolo ba bongo? Parce que et permettre programme à 145 territoires. Dans la place, c'est un botin de matériel. Ah voilà, 145 territoires. Ministre, solo, Benabiso, Guilaine Yembo, dans la place, c'est un botin de CAA. Et vous même 6 voitures à Minene, 6. Parce que ça, c'est comme à 20. Et même on peut quitter. C'est 45 tonnes. Il y a autant de matériel. Il y a moto Sengibino. Vous pouvez s'asseoir à confiance. Les agences s'assurent à démontrer de quoi il est capable pour désenclaver la RDC sur le plan aérien. Donc merci, c'est un match qui toque. Oui, avec Boeing 767, en tout cas Masola Sili. Masola Fret na Congo Sili. Papa Sibiso Moutou passe na avion, Fula qui m'a dit que mais l'autre jour avion na Tsika. Le Seigneur na agence Nyonso, Fret Nyonso, compagnie yango CAA. Papa Sibiso avion Sika, avion Motuya. 45 tonnes, en tout cas avec tonnage, en tout cas côté de Tozar au CPLA. Avion Boesso Zarumi Balé na Congo, en tout cas Tolali Pongia Bébé. Vous avez conseillé à la Bakosia CA pour avoir Pesi et des peuples congolais. Mais aider nous sauter, Baba qui s'habille au Boïs à la Tamisato. Pour 45 tonnes, ceux qui ont mis ça dans la Katia. République démocratique du Congo n'a pas dit que vous allez laisser mon macasse. En tout cas, toujours féliciter Bango, na Oba Sali, Baba qui s'est souke la Awate, Baba qui s'est dit que vous allez mis balé, mis ça pour faciliter le peuple congolais. Attends, vous allez habiter à mon ending à côté. CAA a un véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.